te na bino bandeko balandi partout omesana kolanda biso na tindika télévision la chaîne idéale oyo ememelaka bino actualité na tango oyo esengeli bandeko balandi kimia ereni partout na mabota na bino ndenge tomesana koloba ezali avec plaisir pe esengo oyo population etomboli mongongo pona kopesa merci na baike to balobeli ya peuple kuna na Assemblée nationale pona nini bandeko balandi 277 signatures ya ba député sur destitution ya ministre ya économie elekanaki ndenge nini nde ba détail bokozwa yango na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo kasi tika topesa bino mwa quelques lignes sur actualité zoleka na République démocratique du Congo bandeko balandi likambo ya 20 députés au bakine kotala match ya Léopard kuna na Maroc zali kosala arrage singeli pe to simba 273 agents ya seni oyo déjà babandaki formation sur cartographique pour na kolengela ba élection ya 2023 sengeli koyeba pe lisusu mbongo ebele ekopesama sur entrepreneuriat oyo ezali tourner monnaie ezali kosalema awa na Afrique moto wa kolonga bakopesa ye 200 millions de dollars pour créer entreprise na yemoko wana ezalaki quelques lignes ya actualité oyo ezolekana na République démocratique du Congo kasi tika tozonga na mama ya likambo na biso ya mokolo ya lelo boyebi nyonso que ministre économie alongwaki azalaki destitué na ba fonction na ye pour na gestion to lelaki population ezalaki kolela or boyebi slogan na biso ezalaka le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord kasi na 3 ans ya gouvernance ya président de la République tomoni yango te pona nini ezali na ba ministre oyo basali to bazalaki envoyé pona kobebisa gouvernance ya Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aponamaki na kolo nzambe na ndenge nini bandeko balandi ministre économie musala na ezalaki mosusu kasi azwi temps ya kosala musala na ndenge esengeli te na makambo etali affaires étrangères azali na makambo etali makambo ndembo akoti na makambo etali commission reto commission ebomaki o likambo tozaki nango na ndeko aute kokende na mikili ya poto Vital Kamerhe akoti na likambo etali soki nini musala na ye ezali yango te tobosana te likambo ya kokota na ba domaine ya baninga yango baze telemaki pona kotelema koloba mutu mususu alonga na ebonga ti lelo tokomi awa. Je vous informe pe bomona ki na ba réseaux sociaux mwana mboka Jama Kabunda ute ko déposer lettre de démission na ye kuna Assemblée nationale vu pe santé na ezali malamu te alobi ya kosala lisusu te. Mais ministre économie oyo akomi boss akomi millionnaire na mbongo ya baimboka pe na mbongo ya ba opérateur économique na ndenge nini selon ba rumeur qui nous est parvenu pona insister te pona loba na bino te que ezali bongo kasi mona mboka eleze atambwe nde azali ko faire découvrir biso ba révélation oyo ministre économie tango susu kombo na bino échappé kombo na Jean-Marc Kalumba oyo azali parmi ba ministre oyo babengaki ba warrior na gouvernement ya Sama Lukonde ndeko wana azali na 500 000 dollars à chaque entreprise oyo za ko investir na mboka na biso ba entreprise nini ba supermarché ba commerçant bango bapesaka 500 000 dollars à chacun bapesaka na ministre na yango esali ke bana mboka oyo batekaka biloko ya mikie boyebi ke bana mboka ndenge tozalaki na palais du peuple bango pe basalaki présent wana pona ko déclarer biloko oyo bana mboka batekaka c'est-à-dire moi biscuit moi bonbon azoteka demi carton azoteka 10 pièces 4 pièces 5 pièces nde yango ba indien pe ba compagnie on euti libanda ezali kosala ezali mabete parce que bazali ko lepso innovation bazali lepso ba produit euti libanda po ba faciliter biso kasi esengeli bango bateka biloko ya mobimba
esengeli na bango te bateka biloko ya ndambo ndambo batikela bayimboka o bazoke kosomba epai na bango baye libanda bateki ndambo bazwi bénéfice ba 100 francs 200 francs 40 ezalaka kasi bango bakomi koteka na ba petit détail mwa kadena moko bazoteka na pièce moko na demi pièce ya kokaba nde bayimboka bakendeki mpona kodéplorer commerce ya ndambo batikela bango ya mobimba nde bango basala tozalaki na bango bilili bolandaki na mikolo ezalaki koya kasi nyonso wana ezali favoriser na ministre oyo ya économie a permettre na bango basala oyo balingi tozomona kati ya mboka bakompagnie ya bana mboka bango moko de père et de mère nde tolobaka frère congolais esengeli azala de père et de mère kasi bayimboka commerce yango ezokende liboso te ba supermarché na bango ezali kosala te ba bien na bango ezali kozala ba boto la bango par force pamba te ministre azali na sima ya bapaya kasi eloko nini pene ya motu esali ke ministre oyo akwea 277 signature euta ekoleka na mikolo eleki kuna na assemblée nationale en palais du peuple ezali nini tobelaka mikolo nyonso ntango mosusu bato bayebaka te wapi mbisi likambo ya mbisi ezali nini bandeko balandi ministre oyo asombi mbisi na libumu ya mai c'est-à-dire ye adébloqué mbongo moko une somme ya 20 millions de dollars ebimaka mpona ntina ya mosala etali pêche na élevage ntango badébloqué mbongo oyo ndeko oyo ake koyokana na Namibie nde boyebi ndalobaki ke esengeli toke to pêcher na mai ya Namibie bambisi kuna kitoko ezobima voilà o mboka na biso balaki na biso ezangi mbisi te toza na lac Albert toza na balaki ebele oyo ekoko produit mbisi batilapia bamalangwa baninyo na mboka na biso na mai na biso eza te nga nakenda na Kasai namoni mbisi ezobima na mai ya Kasai bandeko na nga bokondima te bango kuna bazaka na pêche artisanat mwa bakekele basi bakangi me na mbongo oyo ya pêche ebimaki pourquoi pas kosomba babato kosomba baoutillage popesa bapêcheur wana bapêche pe malgré bokokende na Namibie me mai na biso pe eza na bambisi tout fait nombre bokangi pe ya biso bokenda ya pourquoi kofavoriser kaka biloko ezouta na mboka bapaya oyo epa na biso ezangi ti 20 millions de dollars ezalaki débloqué pona kosomba mbisi arassuraki biso pe en tout cas mbisi bokolia mbisi na décembre na ndenga kosakana te mbisi nde mbisi population ezozela mbisi na décembre mbisi ezokita mbisi kasi nini ememi papa oyo nakokita toyebaki baoyo nyonso bakobimisa Félix Tshisekedi bakokwea na mai po eza likambo makila na ndenge nini mbongo wana ntango akie kuna na Namibie gouvernement na bango pe eboyi te lobi sava loko eko négocier pesa biso mbongo na biso bazwi mbongo na bango batie na kesi ya leta na bango kasi ya biso mbongo pe bainvestir bayaka po baexploite mboka na biso ekendaka wapi baminere bato ebele bayaka koexploite yango mbongo eske na kesi ya leta ezali point de interrogation kuna tokota te tosisa nanu mama likambo na biso mokolo ya lelo bazwi mbongo batie na kesi ya leta na bango bayebisi ministre contrat na yo oyo osali na biso totikeli yo mai pendant une année pêcher bambisi oyo olingi kasi ministre oyo alobaka na biso na etandonga na bino toyokaka ke mboka na biso pendant un an ekoko consommer 100 et quelques tonnes ya poisson kasi oyo akende kolizwa kuna bapesi ye kokita komata te me kokita nombre oyo ayebisaki biso na beitando bandeko balandi ola somba mbisi oyo ezomonana toke kosomba mbisi na libumu ya mai c'est-à-dire yaka na babato na yo yaka na bauti na yo exploite kaka mai zwa bambisi keye nango bomona wapi makambo nazobetela bino c'est vrai et eza explication epesami par rapport à bakestion tobandeki kose poser wapi mbisi ministre abimisi mbongo ya babato abimisi mbongo ya bafile kaka ndenge ezalaka apesi moto moko mpona kotanga nkombo na ete ana émission na biso kasi moto yango alobi mbongo eza ya biso nyonso esengeli to détourne bakimi ye na mbongo bandeko balandi mbongo oyo efale esomba bauti babato mpona koexploite mai kuna na Namibie komisa bambisi moto yango akimi na yango
epesi pasi pe mawa ezangi moya kozala expliquer nde ministre Jean-Marc ake kobimisa 6 millions de dollars asombi quelque mbisi obomonaki na décembre eyaki. Kasi mbisi yango mannequin oyo wapi mbisi ya mike ekoki atate population efete na mawa pe kanda. Kasi ole reconnaître que moi faillite ezali na ngambo na ye boye na boye te azali kobeta tolo azalaki po azali te bandeko balandi alobi yaya na ye baati azali mutako simba ye azali te tant que yaya na ye baati azali mutako bouger ye azali te. Kasi peuple lokola ebeyelaka na tata nzambe alalaka te watindela biso Félix Tshisekedi ti lomboloko ya président de la République tata nzambe ake kosimba mitema ya badepute nyonso pona koloba mbisi yango likambo ngo ya mbisi wapi mbisi nzoka mbongo ya mbisi ye moko ministre Angola mutu apesaki basomba bauti pona kopeshe mbisi angoli lisusu adistraire biso na 6 millions de dollars po basomba biso mbisi oyo ekoki nango kolesa population mobimba te. Na yango bandeko balandi ba député national balobi te nul n'est au-dessus de la loi. Ba mususu babimi na etando batie ba téléphone bazo benga président de la République pour batia au parler. Omoni, nous avons dîné avec lui hier. Alobi jamais wa kosimba député o yache, jamais wa kosimba ministre o yache. Vous voyez boye na boye. Ndeko sala que président ayambité. Na ebité ba numéro bazaka nango. Soki ya soloe, soki pe ya lokuta e to ebité. Bandeko balandi babengi président de la République na au parler batie songi yokande zo sonné yokanda kolba trafic d'influence au mention wana destitution ya Jean-Marc ekolekate Jean-Marc Kabunte bandeko balandi otozobeta lisolo awa Jean-Marc Kalumba o azali ministre ya économie au te kokwela mikolo eleki omoni akolongwa te bino nyonso na dernière minute on va signature compesa mo ba député voilà mbongo bandi kotambola kuna na Assemblée nationale une somme ya 1500 cash du coup 1500 cash député nyonso ko signer te bozo ba 1500 batambusi mbongo Dieu merci nzamba kangi mitema na yebi ke ba député musu ba linga mbongo na ndinga kosakana te kasi mbala oyo ba boy kozala corrompu balobi jamais to kotikala constant po likambo bana mboka ba souffrir mingi nyonso wana bozo ko isaber likola mokonzi mboka te on a lobaka tango nyonso mokonzi mboka ko kokele matin aye na économie aye na pêche élevage aye na nini likambo epesaka pasi na soni biso solelaki tambusi président de la République tina kinkole o basali ba zone stockage ya bambisi ba chambre froide ya minene basali kuna batu bakolia tokende boye tolobaki ministre ya pêche élevage kuna azali kosala eloko te senge to lobi to zuba marto to beti to zuba sete to chubi nzoka yanga te ministre économie ndayaki na musala na yete tokende kokutaka ba congélateur batie quelque mbisi bakosa biso yango wana epesaki soni etikalaki kaka boye te nzambe tellement juste azali tusho basimbisaki mokonzi ya mboka oyo azobundela ekolo oyo azosalaka ekolo ekende liboso boye asimbaki tushe mokolo yango nzoka ministre oyo nde azalaki fondateur donc ye pena groupe musical wana ye nde moto asalaki e azojustifie na ye oh, j'ai failli prendre le Covid-19. Biso to sala nini? Tu as failli, est-ce que vous avez moussala na yo? Et ça, la bavure eleki na ministère na ye ebele. Kasi oto bimisalelo, o esali penza ki akoya na kiti na ye, esali likambo ya mbisi. Ministre ya économie a komi sou molobi mbisi. Tayango bandeko balandi. Esalaki ndenge esali wana. Na nzombo azazo défendre. Question orale et kota qui déjà ba introduisa qui na ba député écrite na oral pour défendre ngo ayakate kasimbalo eleki bazwa qui a expliqué pour na nini mbisi yete pour na nini makambo zo simbate azo pesa biso enzombo ke kutalinga ki azwa covid pour na tina ko ke koluka ko bunda po mbisi ya biloko matabo na boye donc ozo sentir que ba argument moko ezanga mutu ezanga makolo nde yango aki ko justifier mbala oyo
abimi ake makolo ezolenga malembe alobi yaya na nga baati kotela ngai kasi nzambe lokola azalaka mpona bana na ye bandeko balandi 1500 etamboli $. Mpe paoluka ata $50. Kabela étudiant mon $50. Kabela maman mo oteka ndunda $50. Kabela muto oteka manka $50 omona ba merci opesa yo. Kasi 1500. Tolobaki na mbaleleki kaka ba député wana babakise ba mbonga carburant. Ba député boza balobi na biso oui esengi boza na malamu. Mais boy ba rappeler ko tel intérêt na biso. Mbongo wana ba obakise bokolo bateke ekine pe na secteur mususu nga baninga bandeko balandi. 1500 tango etamboli kuna na Assemblée nationale ba député nzamba si motema na bango ba boyi na bango ko so ba $1500 ba signature ekoti nde ba déposer motion wana eleki ministre économie ozaki na yana banda obetela tolo moi j'ai mon grand frère moi je suis akwe o elonga te tolobaki ba nyonso bazali ko sala ki président de la République a échoué na mandat na ye bakobima na poisa. Tolobaki yango nazo incité na obeta CT avec ou sans la base Félix Tshisekedi 2023 président de la République. Oh basimbo donc il y a des gens na gouvernement oyo pe na oyo eleki pe na oyo koya bazotinda bango to sito misaki likambo utakala bokende na gouvernement wana bosala seke ya longa te ya kwea bakotala ministre te bakotala nde président tala batu na ye kutu mbisa ngo toliete tala batu na ye bakangi secteur boy bazali envoyé de quelque part. Lokola bazana bango na makasi te bamela olie biloko ndoki mbango eza nango na impact mon côté donc nyonso otindo sala il faut sala kaka soka ebiso be kanga mamano na butu na kingo okokanga kaka nde misala ya ministre oyemona ina poisa sans compter ba détournement ebele salemi na ministère na ye ba mbongo to sto ba ye ba monta wana mutu pasi matoi pasi. Okakaboe 700 milliards de dollars, 500 millions de dollars, 1 million 500 de francs congolais. Tout ce qui mato y passe, ba millions, ba milliards, ba nini. Donc moi kolobezati, ba détournement, ba vie ça libéré kasilo ko isi mbala oyo mbongo ezaki débloqué na kesi ya l'état pour na tina asomba to akende ko kotisa ba poisson mbongo alisa détourné. Et loba mit na ba réseaux sociaux mutu ya ezali initiateur ya motion oyo ezali Eliezer Mwamba nde ba pesi 700 millions de dollars opa Moïse Katumbi na Ibrahim po kaka kwesa boye nyonso wana po makambo loba mi ebele de to essayer ko joindre Eliezer alobi te na yebi nyonso wana bakoloba po bazana besoin excusez-moi ba détruire ngai po nyonso wana basalaki balobaki Jean-Marc lokola azali kosala musala malamu bali bakwisa nde chef de l'état na kolongola po bazwa bata mabe bacha na place wana balobi ndenge bakokoloba menga na zwa te loko moko te. Nazolobela Eliezer Mwamba awa pona ni po ezalaki parmi batoyo basoki likanisa ko initier motion oyo likola ministre économie wapi kani mboka eselelaki banda kala likambo ambisi kasi tozwaki solution te ya telemi lokola alobi na lobela ta peuple oyo bavotaki ngai po lobi tokozonga ka epa na bango bapesa biso bavoix nde likambo atombolaki yango bayimboka mosusu batali te nga mpe naza molobeli ya peuple kote na ngai nga mpe naza molobeli ya nde basanganaki lokola moto moko mpona ntina ya kosala motion oyo likola ministre ya économie. Azwi mbongo asali bwake boye ezali fo archifo ye moko bina be etando pe ye moko to joindre alobi azwi na ye eloko moko te pe lisusu bandeko balandi esuki wana te kote balobi le peuple d'abord bango babi no ventre d'abord bango balobi to détruire d'abord po 2020 to ana candidat na biso oya ko désister na ki sénateur a vi na ye akoya na bokonzi soit akotina biso dauphin na ye to kosala na biso na ye to kozwa na biso mbongo to détruire koto oyo po koto to kobima malamu ndango bandeko balandi na yebisa bino likambo oyo epesi baiki esengo na mitema komona ministre apesi biso pasi komona ministre oyo
asali ke mboka to président a échoué abima na poisa boye andimaki te abimi mutu na se andimaki te ke likambo boye kolekana na miso ya bato tolobaki ke mbala oyo tokipe lisusu te biso totia na biso kaka mokonzi ya mboka maboko mpo atambusa mboka ndenge esengeli kasi lokola bayimboka baelidi pepe batelemi bakoti makambo oyo ezali mpenza esengo kaka ndenge ezalaka. Tozo avancer na analyse na biso ya mokolo ya lelo na ebonga wana sikoyo Jean-Marc atiki nani akokota na place wana. Boyebi mikolo eleki kuna na Assemblée nationale ba député mosusu si ba indisi. Oh parmi ba signataires ya motion wana il y avait un non député aposa ki signature na ye. Kasi likambo yango ezali ndenge ni bandeko balandi. Likambo yango ezali que député moko lokola azali moto ya Bahati Lukwebo ye pa mona kite population souffrir mingi. Lokola population souffrir mingi nga pe funa kota kaka na ndenge akwe ya kaka. Jean-Marc esengela longwa taza mutu na biso me pepe souffrir mingi esengela sa nini alongwa asigné azwi kaka kombo na ya balusi kombo na Irene Meta akomi Meta Irene asali kaka inversion akomi métallurgie Irene achewana but ba kombo wana isa député te bomoni ba infiltrer bakoti ba lesi bango likambo 7 millions de dollars kamtumba pesa ki mutu oyo ebimi awana samela balandeli ba monike ezali ndeko wana nda asinyaki mazwi kombo na ye a inversé na likambo wana esengeli to modifier to révisionner règlement d'ordre intérieur ya kati Assemblée nationale to sala boyo nyonso na poya na faveur na bango. Bomona ki déjà na régime o eleki ezalaki da to ratifier ka constitution nyonso wana bana ko bunda kozonga ko ratifier kozongisa ko kende gauche droite po kaka baluka un jour ba on peut bazonga lisusu. Oh basali boye bazongi boye bango baluka ka basala toujours na faveur na bango. Koto babebisi ya baninga koto bazoluka ba ratifier yango bomoni justice ezali indépendante. Polo bilobe koma teke justice pe koma ko dépendre na Sénat o justice pe zonga boye nyonso wana polo bi bango babima ba gagnant koto babima ba perdant. Donc balingi ba modifier ba révisionner règlement d'ordre intérieur à Assemblée nationale kaka polo bilobi soki député moko asali mbeba e kanga ete ezongela lisusu et comme il y a kutu loi numéro boy batanga biso déjà ba loi awa ba numéro 23 tout ça ba numéro 47 tout ça ba loi belé mais bango kaka nde bazolukaka ba ratifier micro na mikolo pour la faveur na bango. Donc déjà to pesi coup de chapeau na ba député nyoso ba signaki pour motion oyo eleka coup de chapeau na ba imboka loko bozi conscience ya ko bunya ba bana mboka oyo bazo la tango nyoso et ça lui vraiment vrai bien. Et sengel to simba lisusu ke mokonzi ya mboka azali ko bunda pona ngai na yo tozala malamu kwa pikani déjà Sama Lukonde azali parmi bato oyo bazali ko sana gouvernement ya ba warrior nde bango bazali ko benga bazali ko préparer boye ya pape awa na mboka na biso oyo ezalaki reporter wapikani Ukraine kuna mbutu isi ekotaki bazali ko bongama pona tina ko yamba pape awa na mboka na biso na mikolo ko ya boko so ba détail toujours na tindika télévision kasi mama na likambo esengeli to simba poto chuter na sujet na biso ya mokolo ya lelo ya Jean-Marc Kalumba o azalaki moto oyo abimi na soni na bilamba sur likambo ya gestion économie likambo ya bambisi likambo ya ndenge na ndenge esali boye baki le peuple gagne toujours balobeli ya peuple kwa bakoti makambo bazwi initiative ya kolobela makambo ezo simba te ya ko dénoncer po député ki na ki Assemblée nationale pona kolobela
pe ko dénoncer kasi lokola bango bazwi likanusi ya ko dénoncer nyonso ya mabe ezali kosalema o population ezali kosivir ezali malamu totombe bino mokakoso lokola ministre oyo akei esuki awa te ekokontinue au fur et à mesure bato nyonso tozali kodéplorer baministre bazali kosala mosala malamu te depuis babandaki nyonso wana mpo bakweyisela bere na mokonzi ya mboka ke atambwisaki mboka malamu te or bino bapesi bino basecteur de part et d'autre bosala mosala bozali kosala mosala malamu te kasi lokola badepute bazali kozwa maloba oyo biso zali koloba pe bazali kokende nango kuna pe kodénoncer ya mabe en tout cas tosepeli makasi bokoba na mosala wana donc totia bino maboko donc tozali se préparer awa puis déjà Jean-Claude Van Damme oyo azali jusque là na Kinshasa mpona makambo etali bainfrastructure minière ezali kolekana avec impact na idéologie kaka nde ezalaka nde toloba ana tindika nyonso na bainitiative ya mokonzi ya mboka mpona kotombola kita ya mboka na biso esuki wana te bapréparatif ya koyamba mpe pape ezali koya donc bandeko balandi bosabone na chaîne na biso kaka nde ezalaka massivement ekosala biso vrai bien kasi tosukisa boye te totala ndenge nini mwana mboka oyo azali mpe député national azali korecadre badepute ya UDPS mpo amoni mpe na kati ya gestion ya baentreprise to ya baministère bango bazali bato bazali na to eleve bazosala mabe na ndenge ya kosakana te tozwa mwa elema oyo otala ndenge mwana mboka azali korecadre bango epuis tozonga mpona kochute na analyse na biso c'est parti. Plutôt pris acte de votre incompétence dans la matière. Et moi, je considère que c'est l'acte qui est aujourd'hui apposé par le président de la République. Monsieur le ministre, je termine en disant, en vous donnant un conseil. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir et vous êtes un ministre de l'UDPS. Si vous ne travaillez pas bien, l'UDPS n'aura jamais un ministre qui deviendra Premier ministre. C'est ainsi que vous obligez votre parti à aller chercher ailleurs au lieu de trouver le Premier ministre dans vos rangs. C'est vous, le Premier ministre, qui devriez faire peur ou faire craindre le Premier ministre dont la gouvernance actuelle est celle que nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement de Warrior, c'est un échec patent. Et vous, le vice-premier ministre de l'Intérieur, de l'UDPS, vous devriez être le plus compétent possible pour que vous vous positionniez en termes de primaturable demain. Voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce que j'aurais pu vous donner comme conseil si j'étais dans votre parti politique, que j'aime beaucoup en plus. Merci beaucoup. Bomoni bandeko balandi. Boende bien. Bino na bino boyokanaka soni. Tika bayebisaka bino bongo po ndenge tozoloba. O baza ba journaliste corrompu. O bapesaka bango bambongo. Mais biso na lobaka yango tozali kota la vision ya chef de l'État. Mokonzi ya mboka ya boye tokozwa ye wapi soki faci beton te. Na makambo ya espoir azali kosala bomona na ba secteur mingi bato bazali kosala de sorte ba bloquer kasi ye moko azali kobunda na makasi nzamba pesi pona tina komisa mboka o na mabe na ndenge ni koluka ba investisseur komatisa mbongo na trésor public koluka ko dénoncer mabe ko même structure IGF wana mokonzi mboka tanga zwaki likanisi ya kotia yango ezalaki pamba te bato mingi balobaka IGF azali kosala musala sous présidence de la République tala kutu ram tala kutu boye hors structure wana ezali pona tina kotalisa bayimboka ke ngai te bango kuna bazoyi banabimisa mona kanga bango po biso tozala malamu donc makanisi ya kitoko boye na yango tolobaka kaka nzamba pambola faci beton po tebi 2023 mokonzi moko taleka totanga bandeko totala oyo na 3 ans asala baexploit oyo faci asali. Même Mobutu tokumisaka bonge na tanga Mobutu ezalaki boye te Mobutu a réalisé makambo belé a Mobutu kutu mais ezalaki na 3 ans te bandeko balandi ndina lobaka totia maboko to pesa etan mboka oyo ezali lokola zamba une forêt vierge donc pour au déboiser yango po koto e bakoto ekotaka boezonga faut soit temps ya ko étudier yango. Isaka te lelo ndi baloba bakanisaki mboka oyo gestion ngeza bateau magique bino bosalaki 18 ans yaza na 3 ans bo comparer pour nani
mwana na maternelle na mwana na deuxième primaire bo comparer bango pona nini po oya maternelle azana kokota ko étudier bazolakisa ye ndenge nini ya couleur mais nalobi te ke Fatia aza na maternelle jamais muta kota salira à 3 ans masali makambo bato basala batanga soki bakenda ko na ba pays voisins na ba pays ni koluka babakisela bango makanisi babakisela bango bakisi o basala te mais Fatia sali yango na 3 ans tobosana te ke na ba makambo oyo azali ko projecter déjà kosala na mikolo koya tomona ka andi alobaki akosala na ba congolais ba millionnaire yango azobunda ba investisseur akomatisa kita kobimisa ba miyibi kosonga ko donc ozomona donc mboka oyo oza plus qu'un paradis tanga alobaki eloka koyiba eza te moni na mboka oyo na mwana mwasi abimaki na bentando koloba na mboka oyo oyo alobi ke eloka koyiba eza te kufa kala ndenge azosala ba voyage ndenge nini azolata azosuma mituka bandeko tokota na ba vie privée mais voyage wana eza mpona bien-être na biso donc en bref mpona kolobaki Fati Beton aza wana te mpona koyiba Fati Beton aza wana te mpona kotolere bato baoyiba donc ye aza lokola akofande te apesaki bango temps bobongisa ndenge bapesaki na bato ya FCC wana basanganaki apesaki bango temps babongola mitema ndenge Yesu atikaka bobongola mitema le royaume des cieux arrive boye na boye bayokaki te tala ndenge esukaki ndenge moko na baministre wana atikelaki bango temps pamelaki bango babongisa bangisi te tala ndenge bakomi kolonga bango moko na moko na yango esengi topesa Fati Beton maboko sans ou avec la base Félix Tshisekedi président de la République 2023 muka koswa yango tuzo bakisolo ka mikolo tuzo bombela o bavwa na biso donc yo kozwa yango na mikolo ya ezaki plaisir monene ya koyebisa bino information oyo po ba mingi bana ko mituna o ministre ngo Jean-Marc Kalumba ko ndenge nini bato balingi te boye na boye makambo lo yake mbele na ngo te mebino précision mokolo lo sur likambo yango. Grand merci à mon boss Rifin qui sont belongo na papi keli bangonde makambo soki bangote mobulu. Un grand merci à papa Jean-Louis depuis le Royaume-Uni, Londres. Un grand merci à Chil Maman Fouta depuis ici, la Bossente les grands combattants de Ozali, Chilva de Munza depuis Irlande, na Bossanité le professeur Jean-Marc Matafouadi depuis les États-Unis. Grand merci également à Bino Nyonso, Bolingaka Ihani Metaboko Menabiso, ba suggestion na Bino ba numéro zali affiché na ba écran. Tuzawana mobimba na sima caméra, tuzaki les grands caméramens Manix, na montage les grands monteurs de tous les temps, Mike Luzayadio. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye.